Sabino vérité que Matou Samuel moi sur Awutu Kobal azali 3e mois sinaye. Ya ligose zaki mama Titi abela ki nzama se perzo molimo naye. Ya mibale zaki mama Kapi abela ki pe nzama zu molimo naye. Ya misato ayo Kobala Matou Samuel a soumukite. Bibliquement Matou Samuel n'a pas commis un péché. Bibliquement Matou Samuel n'a pas péché, bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba sepeli que azwa molimo mama Kapi azwa molimo so ya mama Titi. Problème ya Matou Samuel les a ke wapi. Et c'est que Matou Samuel s'opposer na volonté nzambe. Et c'est que Matou Samuel tant que liwe eye libasina alo ba ke bozwa bango te moment ya ozwa bango ekokite. Non. Matou Samuel azali premier musicien te ke akufela. Moi si bien aimé. Et dans ba musicien belé ba kufela pe basi. Ba onions tout bazo critiquer Matou Samuel les frères Matou Samuel. Soko tuni bon ata moko nzamba tika kola alo tata ndoto ya pama boke nzamba la kisake Matou Samuel azami adam magicien ata moko azate bazolo bakatika balo bakotika na langage ya mokili action soko moni que problème à Matou Samuel zo déranger yo kota prière tuna nzamba ya lola nzamba lobaka nzambe no alobaka te nzamba la kiso eta dam ya Matou Samuel yana bakake Yozali nyoso pona ngai Yozali nyoso pona ngai Amotema nanga tonane sengo Motema nanga batela kimia Yozali nyoso pona ngai. Merci. Voilà, bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simananto ya kolobaki nzamba boto kwaye lisusu wapi na manso azosera biso elongo na pasteur Feza Misia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na fulo mukoya motema ya Bivence de Homo depuis Londres pe na mama Gisèle Luke lo motema papa Emmanuel et na Boston bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simananto ya kolobaki nzamba boto kwaye lisusu wapi na manso azosera biso un grand merci na ba otu bazo landa biso ba o bazo benga biso na yambi ba moi pe ba message moi ebele papa Livine talela biso dikamo concernant une affaire Matou Samuel abali bien-aimé dans le Seigneur toujours ko pesa ba précision toujours mona partout ba zone ba journaliste ba émission zo samaki frère Matou Samuel abali lisusu bien-aimé frère Matou Samuel abali 5e mois sinaye frère Matou Samuel asali lisusu mariage ba misusu bazo kene kutu mosika turo obali akufate na ba fimusu babanga raté bona bo et comme c'est biso moi makasi moi mingi makasi bien-aimé dans le Seigneur ya onde toye liboso na bino to merempe ko éclaircir sur ba point mususu bien-aimé concernant mariage ya frère Matou Samuel bande ko balobi que le frère Matou Samuel oyo awuti ko bala azali 5e mois sinaye asali 5e mariage naye ezabongote bien-aimé dans le Seigneur le frère Matou Samuel awuti ko bala mois sinaye ya misato eza 5e mois cité et la 5e mariage de bien-aimé dans le Seigneur. Je connais très bien le frère Matou Samuel Penayebi famille naye na to solo la très bien na papa na biso Matou Samuel to banaki pe ko solo la très bien na mama Kapi moi sina op akufa ki liso que son âme repose en paix to banaki ko solo la très bien mo ko solo na ba message na ba messenger azala ki vraiment maman moko gentil makasi menzama lola asepeli ke azwa molimo ya mama Kapi bien aimé lisolo frère Matou Samuel les années après mariage naye bande ko balobi après mariage à frère Matou Samuel tout le monde bazo c'est là émission après mariage à frère Matou Samuel qu'est-ce qui s'est passé mariage frère Matou Samuel à Bali les Soussou qu'est-ce qui s'est passé après mariage naé tout le monde après mariage bande roaming basali ba émission basali ba polémique à Bali les Soussou moi à Rokufa les Soussou moi ça à Bali bon non bien aimé toye pour na éclaircir bien-aimé dans le Seigneur tout cela nan de très bien exact que tu allez contre eux tu allez pour eux mais ce qui est vérité ya kolobe et sengeli que to lo bango liboso ya caméra bien-aimé to moni bande comme so bazo sala ba émission on dirait que na moi motema mabe moko
na moko kati na mitema na bango envers frère Matou Samuel na yebité frère Matou Samuel asala bandeko nini bien aimé bien sûr to monaki ba circonstance moko ekomelaki ye ya passe mingi koleka bien aimé kokofela basi bien aimé et salaki passe makasi bien aimé dans le Seigneur biso nyonso tozalaki touché na disparition ya basi na ye o ke bakofaki bien aimé et surtout ya mama Kapi o ke to bana ko so na très bien aimé qui malaise moi problème ya estomac papa nzamba CP qui azwa molimo ya mama Kapi mais la chose étonnante bien aimé dans le Seigneur après liwa ya mama Kapi bandeko balobi o esengere ki baloba o frère Matou Samuel aza magicien o frère Matou Samuel asima bakis yenda lekisi mama Kapi yenda bomi mama Kapi makin na Afrique bien aimé dans le Seigneur boyebi toujours ce qui ndeko moko akufi na famille proche moko akufi bien aimé mingi na Afrique mingi na biso ba africain bien aimé et bimara que mort naturalité ezara que c'est que baleye c'est que balekisi donc nous devons les savoir que tozali na mokili awa tozo vivre ce qu'on a ce côté bien aimé dans le Seigneur Bible yango moko elobi il y a un temps pour toutes choses bien aimées et dans le temps moko esengé que to vivre et dans le temps musu esengé que to kufa tozo ndenge Bible zoloba na Genèse que de la poussière to wuti et de la poussière to rozonga bien aimé dans le Seigneur Bible zoba qui le source que personne n'est le maître de son souffle de vie pour pouvoir les retenir au jour du malheur bien aimé tozalaka bakolo souffle de vie na biso te bien aimé eza na mokolo souffle na biso ezali nzambe ya lola tozongi na un pas en arrière concernant likambo ya Matou Samuel nga na yebaki mama Titi ok mwasi ya Matou Samuel ok biso nyonso toyebiki mwasi na ya liboso toyebite ok bandeko muso bazobimisa ke non o ezali 5e mwasi ya Matou Samuel akufela la na yebite mais ok biso nyonso toyebi mwasi ya liboso ya frère Matou Samuel ok abotana epe bana na ye ya basi pe mibali bazawa na bien aimé dans les saints comme na ezalaka mama Titi Maman peut abelara moi muke bien aimé dans le Seigneur asbana ko bela et comment qu'il solo na yeke bako e baké na hôpital traitement bona bo et comment qu'il peut que entre les frères Matou Samuel na famille na ye belle famille na famille ya ba moi si na bien aimé moi courant et bana ko le kanate moi incompréhension mo kezala ki wana bien aimé Lisolo, il y a moi si frère Matou Samuel ya liboso mama Titi. C'est où je me rappelle très bien frère Matou Samuel azo vanda na komi ya ngiri awa bien aimé dans le Seigneur. Na moment où que moi si né mama Titi azala qui terrassé par la maladie santé ningana qui bien aimé akoma ki kobela frère Matou Samuel bien aimé dans le Seigneur abana kotika on toujours na ba prière. Achaki nzambe na ye liboso malgré que ba proposition mususu que ya famille ezalaye que non bazwa moi si mama Titi to ki pe ke ba ke no ko salisa il parité ce qui peut que na bukoko bo na boblo mo ya bon tellement que frère Matou Samuel azali chrétien ayembela nzambe nzamba bengie ya achaki nzambe liboso pe achaki ba prière liboso tout le monde qui frère Matou Samuel a salaki ba effort na union surtout a mi pesa qui a se déranger qui boutumo pour na ki moi si na mama Titi azala guéri ba je ne prière et je me rappelle série où on a bien aimé dans le Seigneur frère Matou Samuel ba kota rappel retraite mo et pas maman Olani nde azwa ki lo problème ya Matou Samuel na maboko abana ko tika on a ba prière bien aimé dans le Seigneur pour na que mama Titi abika OK azala qui terrassé na maladie bien aimé c'est pas important que tolo ba maladie OK mama Titi abandaki ko bela bien aimé mais mama Titi abela ki moi moment mon moulayi abana ko zo traitement OK frère Matou Samuel ba ko titre comme mais na ba hôpital pe comme moment moko que ba côté qui na mozino ya ba prière et je me rappelle c'est très bien que frère Matou Samuel azalaki vraiment à s'approcher qui trop na maman Olani bien aimé dans le Seigneur maman Olani peut bien aimé abana ko tika sujet ya maman na biso Titi na prière bien aimé alobaki ki akokufa te maman Olani je me rappelle très bien a prophétiser que maman Titi moi si ya frère Matou Samuel akokufa te ko tika na ba prière apesa ki prophétie ki akokufa te bona bo bien aimé boyebi très bien que pas maman Olani ndenge ezala na église maman Olani bien aimé ceux qui que ozobeli sandeko ceux qui que ozana moi na ozobela petite sœur
grande sœur, petit frère, Ndekomo, Kazobela, Kebokeina, Ekuna, Koluka, Elongi, Nanzambe, bien-aimé dans le Seigneur. Maman Olanga, pe, Azalaki, na ba principe, na bien-aimé. Ok, et Banaki Kobima, na mis, bien-aimé dans le Seigneur, et Bimarakutu. C'est Azalara vivante. Azala n'a pas principe, n'est-ce que beaucoup de prières, beaucoup de retraites, beaucoup de samedi dans l'église, tu as eu un principe, ok, maman Olagne, Azalara nango. Bien aimé. Et banaki ko bima na ba famille, on dirait que maman Olagne azo kabola. Bande kona na ba famille na bango et bimaki na ba famille musu net que maman Olagne azo même division na kata ba famille quoi ba o bazo prier pa na bazo s'approcher na bazo que le nzambe elongo na maman Olagne bande ko musu ba komaki ko remarquer ba parents bande ko ba famille ba komaki ko mona net que maman Olagne bana ko ko sa division mongo entre bande ko na ba famille na bango selon ba principe na parce que yez ala ke nzambe prière rebelle modèle ko memela ba makamo e bana ko demander kazo ko sa division entre bande ko bazo sambela et pas na ba famille na ba net ka bana ko kabola ba famille musus j'ai pas dit ça netike ndenge pas bande ko musus e bimara mais et pas na confirmant du bosso caméra et pendant que moment il y a maman Titi moi si il y a du bosso il y a Matou Samuel qui azala qui terrassé par la maladie abanaki ko be la bien-aimé dans le Seigneur maman là il va kota qui peut ba prière azwa qui problème il y a Matou Samuel na maboko ko prier na frère Matou Samuel ko lukelo nanza be pe maman là il a prophétisé qui na moi si il y a liboso il y a Matou Samuel qui akokufa te mais et que c'est personne nzambe ya lola bien-aimé nzambe azui molimo ya maman Titi et pendant que moment que nzambe azui ki molimo ya maman Titi moi si ya liboso ya Matou Samuel akufi ba famille ya maman Titi pe basidikaki bakena ko sala moi désordre moko boye na lopango place papa Matou Samuel abandaki ko vanda na ngiri bien aimé bakena ko sala désordre kuna babuka ndako boye na boye mwana na bango boye na boye parce que selon bango ebimate ke Matou Samuel ndenge zo bima le Alexandre ke mwana na bango peut-être ba monaki peut-être que moi négligence mon nom ezaki négligence c'est parce que Matou Samuel azwaki likambo problème maladie ya moi sine na motema abandaki poko elongi na nzambe ataki nzambe na yeli boso aboya net ko kene na banzela musu net ko salisa mwasi na bokoko soki ko kene banzela musu ya boyaki mais azwaki problème ya maman Titi na ba prière ko lukelo ya nzambe na maman Olagne ope ki asa ku fatika biso pe maman abanaye ko za traitement abataki nzambe liboso pe maman Olagne a prophétisé que maman Titi a ku faté mais e ko se pesa nzambe ya lola azu molimo ya maman Titi akufi bien aimé et moment que maman Titi akufi bien aimé dans le Seigneur bandeko ba famille ya maman Titi bakeye ko sala désordre et na famille na lopango ya Matou Samuel yango nde Matou Samuel a se retirer un peu ko éviter ba problème akei ko vanda et pas maman Olagne esika ya ba prière ko zala kuna bien-aimé liwa ya maman Titi eleki matanga eleki ba famille na bazaki un peu likolo ba lobaki o ba sengela ki koloba boyebi très bien en Afrique na se ya douleur ya matanga na parce que ba bungisi ndeko na bango surtout maman Titi moi si ya liboso ya frère Matou Samuel bien-aimé ba famille na epé ba bimisa ki maloba oyoke et sengela ba bimisa na se ya douleur pe na se ya kanda bien-aimé dans le Seigneur après cela tellement que Matou Samuel seri wana bana ko prier na église ya maman Olangi mais azamo na ACK je ne sais pas il ne sait pas ça qui seri wana mais ba période wana après disparition moment ya maladie ya moi sina ya liboso maman Titi pe tant que maman Titi ayo ko kufa ba période wana azalaki et pas maman Olangi ko prier toujours bien aimé dans le Seigneur après liwa suko ya maman Titi frère Matou Samuel atika na douleur atika na passe et ba yo ko sala suko connaissance na moi sina ya mibale o ya bengami mama Kapi lorsque moi sina ya liboso akufi na komo maman Titi atiki bana bien aimé dans le Seigneur tellement que ba période Matou Samuel azalaki mingi pas maman na biso Olagne ko kene pe ko prier kuna ne suite à ba problème ko melaki na ba moi menace mukende ka en Afrique bien aimé azalaki mingi pas maman Olagne kuna ke ba prière ba retraite ba ko sala connaissance ko kutana na maman na biso mama Kapi moi sina ya mibale bolani ba
émission très bien to sala pe na Mama Kapi ba yeko bala na Matou Samuel ba bandi pe ndako moko bien aimé dans le Seigneur ba longwaki ba kenelo sous na ngir te bien aimé cette fois-ci ba kenaki na Ipen nanda kuna bango ya Ipen nde ba kendaki ko vanda na kwa Matou Samuel ko bongisa pe ba sala ki foyer na bango famille na bango kitoko na Kibonzambe. Après quelques temps, après, moi, incompréhension, bien aimé dans le Seigneur, nous avons entendu rappeler sur Nabamakambo et c'est pas ça qui. Après cela, bien aimé, incompréhension et côté qui discussion entre Matou Samuel, moi, si Mama Kapi, à l'obak, oh, ya sengela qui a l'oba na vidéo, na se ya kanda bien aimé dans le Seigneur, et par après, na yako ya malsou Mama Kapi, oh, ya s'esquiza qui liboso ya église, liboso ya banderonion, tout balanda qui vidéo à sala qui liboso, qui bazali qui choqué, a sengi bolimbi, c'est à l'obak qui azali bali na ye ba makamnyon stu alobaki o Matou Samuel bo kisi bona bo alobaki on ase ya kanda bien aimé alimisaki mobana pe mobana alimisaki ba bongisaki ba bomaki moto ndenge Bible zo ba ke rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ba lukaki kimia na kati ya famille boyebi très bien que na libota nyonso tout na famille nyonso tout na libala nyonso tout incompréhension ko soit na matata ezanga raté bien aimé matata ekotaki na couple ya Matou Samuel o ke azalaki na mwasi ya mibale Mama Kapi bien aimé dans le Seigneur. Et après Mama Kapi kande kitaki ayaki ko senga bolimi si liboso caméra pe asengi corps du Christ mokili mobima pardon na ba acte ba malobo abimisa liboso caméra a demanture en koloba kezana na se ya kanda ezana ngo ya solote asenga ki bolimi si bien aimé et ba bongisa ili bala na bango très bien ba koma ki bayaki balongwa Ipen après ba komi ko vanda na pigeon bien aimé dans le Seigneur na bossa komo ya avenir bazala ki bien et moto bango sona mama na message bazaki na bango bien kimia ekota ki bien aimé dans le Seigneur. Quelque temps après bien aimé maman a un moi problème ya santé estomac bonabo maman aye ko kufa Mama Kapi a kufi sur moi si ya Matou Samuel ya mibale mokili bazoloba ba émission zo salama oh Matou Samuel abomi déjà 3-4 basi bien aimé ndenge bazoloba mais ezo kamusa biso muke bien aimé dans le Seigneur Matou Samuel atika kozana 4 basi te oh moi so abale azali 5e mois sinaye te azali 3e mois sinaye parce que biso mokili toyebi ke voici ya liboso ezaki Mama Titi ya mibale Mama Kapi ya misato ezande oyo ke awutu kobala 3e femme naye. Après avoir kobala mwana mwasi au bien aimé dans le Seigneur tant que bakutana Mama Kapi moi santé déranger ki bona boye nzama lola sepeli ki azwa molimo ya Mama Kapi akene kopé ma bien aimé sima ya liwape ya Mama Kapi bien aimé dans le Seigneur moi c'est ami balé à Matou Samuel incompréhension ekotaki lisusu moi ko swana ekotaki lisusu entre Matou Samuel na famille ya moi si na ya mibale le sous Mama Kapi quand ndenge salama ki liboso na Mama Titi cette fois-ci selon famille ya Mama Kapi ba mona ki net ke frère Matou Samuel ayebi liwa ya ndeko na bongo balobaki oh nyonso tout bakoka ekoloba ba menacer écoute frère Matou Samuel moi-même j'ai été sur place mais papa Matou Samuel na sepela ki na calme na ye ami kitisa ki a réponda ki te atika ki nyonso tout na maboko na Nzambe to mona ki vraiment que ba attitude moi za na ngo attitude ya ba un vrai serviteur de Dieu oh frère Matou Samuel azala ki nango ba famille balobi oh bona oh Matou yo ba bimisi maloba oh ba sengela ki ba bimisa ndenge boyebi très bien que na Afrique ceux qui que tokufeli ndeko tokufeli yaya tokufeli mama na Afrique ba bimisaka ke za mon naturel te ba bimis ba monaka ke tozali là tozo vivre internellement ke toko kufate ba bimisa ba malobe esengela ba bimisa na moment ya douleur ya pasi tellement que famille peut-être na bango ya Mama Kapi ba bango lingate ke mwana na bango azala na Matou Samuel tant que liwe ye bakomi ko bimisa ba maloba ba déplacer ki ba maloba o ke ebimaki ebele na ko loba mpe liboso caméra tieza ba makambo esele kaki mais Moussa Nzambe atika nyonso tout na ba prière ami kitisaki bien aimé dans le Seigneur sima ya liwa ya Mama Kapi le frère Matou Samuel a eu décision Yakoba la bien aimé dans le Seigneur là je l'ai dit devant la caméra bien aimé bibliquement ezali sumute bien aimé là vous devez le savoir bandeko bazo condamner les frères Matou Samuel abali lisusu ndenge ni bonabo bien aimé dans le Seigneur là bozo lo bango selon ndoto na bino
Mais selon ma commis, selon la loi de l'Éternel, selon la Bible, Matou Samuel n'a pas péché. Kobala ya Matou Samuel Bible pekisi Matou Samuel abala li sous-te bien aimé. Il est permis na Matou Samuel que akufeli moi sa liboso, akufeli moi sa mibale, amoni ka ko vanda bongote, il est convaincu que abala mabeni na sali. Matou Samuel a sali eloko mo ya mabete. Matou Samuel a sali lisumu te bien aimé dans le Seigneur. Na bandeko bozo publier, bozo comme na ba émission que oh abali 5e mariage, abali 5e mois sinaye, ezali faux. Ezali lukuta, ezali mensonge. Moi si oh que frère Matou Samuel a wutu ko bala. Azali 3e mois sinaye, azali 5e mois cité, 6e, 7e mois cité, o ndenge bozo publier. Et Seigneur to apprendre na koloba vérité bien aimé dans le Seigneur. Ndenge Bible zo sengana biso le père du mensonge c'est le diable bien aimé. Matou Samuel o yawutu ko bala azali 3e mois sinaye et non ndenge bande ko bazo sa ba émission que azali 5e mois non eza faux. Azali 3e mois sinaye sima ya mois sinaye ya liboso mama titi o ya kufi après yo ko bala mama kapi ya kufi ayo ko bala sko 3e mois sinaye o yawutu ko bala calamité azali 5e mois c'était bande ko bazo condamné. Oh Matou Samuel neni abali lisusu bona bon non bien aimé dans le Seigneur. Matou Samuel n'a pas péché. Et ceux qui t'osent na 1 Corinthiens 7:2 Bible zoloba na bisoni yoka Paul Montazoloba t'osent 1 Corinthiens 7:2 toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Bible le dit que toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme. Bien aimé dans le Seigneur. Frère Matou Samuel moni que azali serviteur ya Nzambe. Asali mosa na Nzambe ayembela Nzambe. Amoni peut-être que aboyi kokweyisa makosala impudicité kosala ekobo na ndenge mo ya cachette bien aimé dans le Seigneur. Alobi que non tikana bala mwasi na nga ya misato. Mabe ezate frère Matou n'a pas péché. Asali lisumu morte oke mokili batelema mpona ke baba ma frère Matou Samuel mabanga ba finga balobele asali lisumu mon côté bibliquement frère Matou Samuel n'a pas péché asali mabe mon côté abala 3e mois sinaye asaleli makombo ebi combien de personnes oke bazo linga ko balate mais en cachette bazo sala ba mabe mais en cachette bazo bimana basi mingi boyebi combien de personnes oke ba préférer que bas divorcer parce que basi na bango ba kufi mais en cachette basala kindumba bien aimé ba pasteur mingi ba musicien mingi bazo linga ko balate mais en cachette bazo sala kinduma bazo sala masumu bien aimé. Mais frère Matou Samuel n'a pas voulu que amener vie wana ya lisum, amener vie wana ya kinduma bien aimé dans le Seigneur que ya rokoti c'est elifelo. Mais il a voulu que honorer nzamene atambula na kobanga nzam abala 3e mois si mabe ezawapi. Mabe ezawapi bien aimé dans le Seigneur. Bible zoloba on a 1 Corinthiens 7:2. Toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme. Ceux qui au bali ozana mwasi na officiel au bali au pesi d'autres na miswa nzambe pe na famille na bien aimé dans le Seigneur ozo bimana ozana ba posa nzot osali on pas mwasi na ezali sumte parce que au pesi d'autres na yo mais mabe na ba oyo ke obali mwasi te obali fi moto sœur moto obima bimarana en cachette okushara na e bien aimé ozo sa ya lisumu na miswa nzambe ozo linga ke o sepelisa mokili mais ozo sepelisa nzambe na ote. Paul na Bible Paul azoloba apôtre Paul azoloba que si je plais aux hommes je ne serai pas un serviteur de Dieu. Ceux qui que besoin linga ke to sepelisa mokili balobi ke na balate net na wutu ko la première mois si na wutu ko la 2e mois ceux qui na bali 3e mois mokili bako interpréter ngo mabe bako mona ngo mabe bako comme critiquer nga bako mona ngo bien te tikana ko mo sala kinduma en cachette o sepelisi mokili mais o sepelisi nzambe te. Et moment que ozo sepesa mokili ozo sala masum en cachette ozo mi sepesa ba posa na nzoto en cachette bien aimé pour ko sepesa mokili yeba que ozo kota déjà na nzela ya life ozo ezo zela yo. Combien de serviteurs de Dieu, combien de pasteurs, oh baloba hake, non ngana ko balate, na otikala ka bo volonté nzambe babimana bana basi. Ah ngana préféré na za servi célibataire. Na sala nzambe na musique na côté mais na ça la kindumba bien aimé dans le Seigneur.
Et ça, il y a Koloba, à tel caméra. Hein? Combien de pasteurs, oh, que biso toyebi ba célibataire. Ba comme à niveau ya kobimana ba femme mariée. Azo bimana femme mariée, azo bimana maman na mwana, azo sa kinduma ko bimana ba fiancé na ba nene ya ba collaborateur na. Mais liboso na biso non, aza serviteur de Dieu. Azo bima net que autant que non. Beaucoup de serviteurs de Dieu basés authentique, basés na double vie. Basés la vie en cachette, na vie musu baya ko l'exhibition en public. Mais frère moi tout ça mais n'a pas voulu que Aza na double vie. N'a pas voulu que Asa la Babylone musu en cachette, mais nzamba lo la zo mona mais pour na CP Samoki. A se décider que on aurait moi si n'est à la troisième mois si pour éviter vie ya masumu vie ya ekobo vie ya impédicité bien aimé et c'est que to betele ma boko le que to koma kozo ba mabanga to ba ma to ko critiquer ko finga non frère ma tout ça mais bibliquement bien aimé dans le Seigneur n'a pas péché ba oh bazo critiquer bazo le belaye c'est que boyebi li lo ba nzambe te botan la Bible est très bien botan la Bible est très bien. Un homme qui s'est remarié. Et ça dit soumouté bien aimé. Ceux qui ont osé moi sur au coup fait li mobali na yo. Oye li sous au bali au sali li soumouté. Ceux qui ont osé mobali au coup fait li moi sinon oye li sous au bali au sali li soumouté selon les écritures bien aimées dans le Seigneur. Ceux qui t'ont dit toujours on a 1 Corinthiens t'ont dit 7 à part t'ont dit 1 Corinthiens 7 39 il y aura des Bibles zolo banabiso. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de... Elle est... Ok, passage en haut et en haut. Tobandeli, 1 Corinthiens 7, 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier. Est-ce que vous comprenez? Elle est libre de se marier à qui elle veut. C'est ce que la Bible nous dit. Dans 1 Corinthiens 7, 39. Si une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur bien-aimé. Matou Samuel est libre. Il y a que se remarier bien-aimé. Net que moi, si il y a du bosso à Koufaki, il y a mi bala Koufi Mama Kapi. Aza libre à se remarier. Problème est bien aimé, et ça dit soumouté na miso nzambi. Et moi si au frère Matou Samuel la bala azali 5e mois c'était azali moi sine ya misa tout bien aimé. Donc c'est ça. Le loba zoloba ah bon patati patata frère Matou Samuel a koufé la ka basi bo na bo non bien aimé. Bible zo yebisa biso que les maîtres de nos souffles de vie c'est l'Éternel Dieu. Personne, l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie pour pouvoir le retenir au jour du malheur. Nzama lolande mukolo pe manabiso. Ce qui tozongi na jeunesse. Bible zo yebisa biso que Dieu après avoir créé un être vivant, l'homme était immobile, l'homme ne bougeait pas. Il ne faisait pas de mouvements bien aimés dans le Seigneur. Mais la Bible dit que Dieu, après avoir soufflé dans les narines de l'homme, et l'homme devint une âme vivante. Le mouvement après avoir soufflé dans les narines de l'homme. Nous avons a soufflé, a tient en quatre nations de tokomi ba âme vivante, tokomi kotamula bien-aimé. Et le jour où l'Éternel Dieu se décidera de retirer son souffle de vie qui est en nous, de récupérer ce qu'il avait mis en nous, c'est le jour-là que l'homme sera appelé cadavre. C'est le jour-là que l'homme sera appelé mort. C'est le jour-là que l'homme sera appelé un corps sans vie. Matou Samuel a salara a pesara pe ma bomo était bien aimé. Mukolo pe ma bomo ezali nzama lola. Ce qui nous a décidé azwa pe ma oyo ki apesa ki mama kapi. Azwa pe ma oyo ki apesa ki mama titi. Problème à Matou Samuel ezali wapi bien aimé. De même que Nzamba lola pe le lo et koki ko le lundi mardi a décidé que azwa pe mo apesa ki Matou Samuel. Suko bokolo banini. Donc bobo sene ba musique nyonso tout musala makasi nyonso tout frère Matou Samuel la sala na kibonzambe. Beaucoup mi lo ko bimisa ke magicien ndo ki asima bakisa lekisa basi. Et là on est prouvé bino que Matou Samuel asimba bakis azala na bakis. Parce que Nzamba lo la permettait que les circonstances mobo ya mabe comme la vie. Bongo Job yemoko.
Job akufeli famille na ye mobimba. Akufeli bana na ye bilo na ye nyonso tout ekeye bien aimé. Parce que Job ce gars a un moment na biso bien aimé. Boninga ki bo traiter endeni. Boninga bo benga enini. Mais ezalaki volonté nzambe nzambe a permettre que Job azo une vie à zéro. Nzambe a permettre que Job a terrassé par la maladie. Nzambe a permettre que Job a bungisa nyonso. Nzambe a permettre que bana ya Job nyonso tout bakufa. Oh bakomi moi si ya Job bakomi na niveau ki ayebisa Job que ozo souffrir mingi. Modi nzambe okufa na okende kaka. Parce Babylone a bon ce que Job a un moment na biso boninga bo benga Job nani magicien asimi ki ba problème musu c'est comme l'Arabie son a vu bien aimé dans le Seigneur et ça pour na que nzambe ye mo permettre pour na que comme la biso Bible zolo ba na biso malheur monter ko roya na ville sans que l'Éternel vienne aza auteur ya malheur wana nzambe a permettre ce qui mabe ezala malam ezala malheur maladie mo et comme li biso na vie c'est que nzambe lo la permettre donc c'est ça quoi. Je disais que personne n'est pas le maître de son souffle de vie pour pouvoir les retenir au jour du malheur, bien-aimé. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Ezalayo Montozo Landabiso, oso critiquer les frères Matou Samuel. Tu dois les savoir que personne n'est éternel. Yeba que dans un moment où que nzama lo la redécider na bonzambe na mukolo pema o ki apeso ke azo molimo na bien-aimé. Liboso ya liwa bien aimé dans les sembongo na kolobate richesse na kolobate ki beauté na kolobate ki yo ki danger na kolobate ce qui moment na koki ke nzama benga bien aimé dans les seigneurs okende toti ko attribuer ba makamusu ka ke kindo ki ba kis bona bono hein Atatine moki balobo Matou Samuel lekisa mama kapi bona boy après liwa ceux qui ke bongo après que liwa ya mama kapi et loko ni Matou Samuel azui et loko ni Matou Samuel banda kuni Matou Samuel atongi ba mituka ni tout ba bien ni Matou Samuel que azui o ko la kisaki ya solo ye vraiment mutalekisa ki mama kapi na kisi non nous devons le savoir que nzama lolande aza mukolo souffle de vie na biso pema auto pema et dépendant na biso et dépendant na nzama lola et le jour où l'Éternel Dieu se décidera de récupérer ce qui est en nous, de récupérer son souffle de vie bien-aimé dans le Seigneur, on sera appelé cadavre, on sera appelé un corps sans vie, on sera appelé bien-aimé dans le Seigneur mort. Nzamba sepeli que azwa molimo mama kapi azwa molimo so ya mama titi problème ya Matou Samuel ezake wapi et c'est que Matou Samuel s'opposer na volonté nzambe et c'est que Matou Samuel tant que liwe eyeli basina alo bake bozwa bango te moment ya ozwa bango ekokite non Matou Samuel azali premier musicien te ka akufela moi si bien aimé et dans ba musicien belé ba kufela pe basi l'évangéliste de ningo na kufela moi si na ya liboso ba musicien basé belé pour ne pas citer leur nom. Ba musicien peut ba koufela mibana na bango bien aimé dans le Seigneur. Et pourquoi to teka ba musicien wana te ke basima kisi ba lekisa basi na bango. Soit ba lekisa ba mibana na bango. To yebi ba musicien OK ba musicien OK ba tikala ba veuve ba mibana na bango ba kufa bango ba tikala. To yebi ba musicien na ba pasteur wana bien aimé dans le Seigneur. Par exemple, c'est belé bien aimé. Quand que Matou Samuel. Bien sûr que bisognon tout aux obligés de tout côté na mon peuple que mo ki les olo batolo ba peke ka o langage mo ki non et Seigneur est mort tant que ba chrétien to zongi to tunya volonté nzambe la ki ça est-ce que aux 8 ans enfin avant il y a critiqué les frères Matou Samuel aux 8 ans déjà il y a retourné que nzama la qui sont étant dame ya Matou Samuel Allah qui sont vraie identité ya Matou Samuel et belé bazo ya wana bazo lo baka Matou Samuel bonabo mais botikali ko prier ko tuna nzambe te ceux qui boza ba vrai chrétien bosambela nzambe ya solo parce que plupart ya ba o bazo lo bela di solo Matou Samuel ce sont des chrétiens bien aimés o ba yebili lo banzambe ba prière ba kenda rappel dimanche na église ba luka rappel solution na ba problème na ba point que vous la concentrer na ba prière aux autres de la distraction ce qu'on moni que problème à Matou Samuel zo déranger yo
kota prière tout na nzambe ya lola nzambe alobaka nzambe no alobaka te nzambe ala kiso etadam ya Matou Samuel. Moi je suis un simple journaliste, je suis un frère en Christ bien-aimé na prière. Mais aider na ba pasteur musu ngana bana ko collaborer na bango na bana ko travailler na bango. Mais nzambe étant ya ko tel sans identité na bango ke baza ba vrai serviteur na été na se retirer na kata contrat na ba pasteur musu. Nzambo alakisa oyo alakisa bisa za capable pe alakisa yo. Nde toza na yebika musicien tel vraiment tini asamela nzambe banini. Atamura na atamura asela nzamba yembela nzamba prêchaka te a vrai serviteur ya nzambe te a vrai servante ya nzambe te parce que nazana ba argument nazana que na ko loba liboso parce que nzamba satalisanga bino pe bo prier kas est-ce que ba onions tout bazo critiquer Matou Samuel les frères Matou Samuel soko tuni ba ata moko nzamba tika kola alo tata ndoto ya pama boke nzamba la kisake Matou Samuel azami adam magicien ata moko azate bazolo baka tika balo bakotika na langage ya mokili. Donc nazora na yeko rappeler bino que non bien sûr que Matou Samuel abali azali ezali 5e libala na été azali 3e mois sinaye nazui ba appel mi na ngana lobelango te na ngana sela ba émission te bandeko babengi bazwa ba précision ba komi na yeko yebisa bino vérité que Matou Samuel moi so awuti ko bala azali 3e mois sinaye ya ligose zaki mama Titi abela ki nzamba se perzo molimo na ye ya mibale ezalaki mama Kapi abelaki pe nzamba zu molimo na ye ya misato ayoko bala Matou Samuel asumuki te. Bibliquement, Matou Samuel n'a pas commis un péché. Bibliquement, Matou Samuel n'a pas péché, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui a ce péché, qui a tika la bon, bien bon. Ce qui peut y peut amener qui a encore tika la bon côté, encore mener vie double vie, encore en a vu moi en cachette, encore qu'on a qui nous en cachette, animi qui a bala, ma belle ezawapi. Aboyi kosumuka bien-aimé nenge Bible ezolo bana 1 Corinthiens 7:2 toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme mabeza wapi ce qui que Matou Samuel abali lisusu lisusu problème ezate Matou Samuel aza lisusu lié na mama Kapite aza lisusu lié na mama Titi te basi bakufi bakei nenge Bible ezolo ba Matou Samuel a commis libre, a commis qu'on parle moi soy aligné, moi soy a sepeli naye, a péché te, a soumukite, a sali le soum, à ta mon côté bien aimé dans le Seigneur. Bible zolobana 1 Corinthiens toujours, on a 7 Paul zolobanin, 1 Corinthiens 7:28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Sur 1 Corinthiens 7 jusqu'à 9, Paul Azoloba, je voudrais que tous les hommes fissent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'un d'une autre, bien-aimé dans le Seigneur. Paul a quitté na Salobi, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Bon, très bien. Paul Azoloba, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il est bon de rester comme moi, Paul. Ou on a conseil à Paul. Paul n'était pas marié, Adagi célibataire. Mais à quitter le sous-nassé, Paul a l'obinin. Ayoko tchame. Pourtant, Azolo Banassé a tchame. A continué à l'obin. S'il manque de contenance qui se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Paul a lobby dans 1 Corinthiens 7 jusqu'à 9. Je voudrais que tous les hommes fissent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une autre manière, l'autre d'une autre. Et à Kitina Salobi, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, Paul a zolobesco ba veuve au que ba koufela mibal. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il est bon de rester comme moi, Paul. Mais s'il manque de continence
S'il manque de continence qui se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. S'il manque de continence, continence est la qui n'est bien aimée dans les symboles, dans le dictionnaire beaucoup autant. Continence est la qui n'est. Ceux qui sont cocatés, qui se privés, n'a pas posé en zoto. Bazo kokate que bas se privé na ba posa ya nzoto soit que ya basi ba keki ko bala de peur que ba ko ya ko sala pour na ko éviter l'impudicité ba misus baza wana ke ba kokate que ba tikala ka bongo sans que bazala na moi si bien aimé ceux qui que les frères Matou Samuel amoni que akoko ko tikala bongo te libéré na libé sans que azala na moi si asumu kite akena ko bala de peur que asa ba be muso en cachette te Matou Samuel bibliquement n'a pas péché. Aza Nanzela, Yakoba, la moi sinon tout, alingi bien aimé dans le Seigneur. Et d'autres qui ont critiqué que Matou Abali, Bonabo, que Abomi Sabas, non. Et là, comment on t'a prouvé, que Matou Samuel a l'équisa à sacrifier Bassine au que Bakou famille Bali. Et là, comment on t'a bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont yo, qui ont matali sao que Nabutu. Nzama tali so na vision nzama lobelo ke Matou Samuel azali magisa sima bakisa lekisa basine leka liboso a caméra lobela biso wana to ndimayo ole ko ole kakabo Matou Samuel lekisa basine a sacrifier basine na kis mo ozana preuve atamo nzama tika ko tali saote bokota ndako ngana Matou Samuel ensemble biso ba africain ceux qui liwa nyonso ezali tozwa baliwa nyonso tout. Donc, et pas n'abisso ba mon naturel les alaraté. Nyon sera il faut que Satan, il faut que balekisi, il faut que balier. Non, nous devons les savoir que nous avons l'Olanda azali mettre un souffle de vie n'abisso. Ndenge Bible zoloba. Vanité de vanité, tout est vanité bien-aimé. Nous avons l'Olanda mukolo souffle de vie n'abisso. Que tu sois sorcier, osala magicien, osala féticheur. Tu dois le savoir que tu as une partie de Jésus, tu as une partie de Dieu en toi. Parce que dans la jeunesse, quand on créé là, Bible Dieu après avoir créé l'homme, l'homme était immobile, l'homme ne bougeait pas, l'homme ne faisait pas de mouvements. Mais Bible après avoir soufflé dans les narines de l'homme, l'homme devint une âme vivante. Le mouvement que à partir il y a souffle de vie au Kenzama Tchakatinaï. Et le jour où l'Éternel Dieu a décidé à récupérer souffle aux Zakatinayo, c'est le jour là que tu seras appelé cadavre bien-aimé. Que tu sois sorcier, que tu sois magicien, que tu sois ce qui n'en tu dois le savoir que tu as une partie de Dieu en toi. Et le jour où l'Éternel Dieu se décidera de retirer ce qu'il a mis en toi, c'est le jour là que tu seras appelé cadavre bien-aimé dans le Seigneur. Moukolo souffle de vie, dans la Bible, que personne n'est le maître de son souffle de vie pour pouvoir le retenir au jour du malheur. Et c'est personne qui a récupéré Molimo, qui a fait qui m'a capi. Avec Péo Molimo a pesé qui mama titi. Ce qu'on y a Matou Samuel les awapi. Mon colo pe mazum pe manaye bien aimé. Matou Samuel a pouvoir monter gâter mais que non nzame kozwa moi si nanga été. Non. Mon colo pe mazum pe manaye bien aimé dans le Seigneur. Yosko mita est-ce que aux autres na kobanga nzambe? Est-ce que aux autres ça la volonté ya nzambe? Parce que mon colo pe ya liwa na we koya. Mon colo wa ce que ye okozala wapi. Et c'est on se poser question que de pouvoir savoir au milieu que le lot qui n'a pas est-ce que je suis en train de faire ce que l'Éternel attend de moi de faire ici sur la terre? Est-ce que vous c'est la volonté en Nzambe? Mitala très bien place aux ailes. Est-ce que vous c'est la oloko que Nzambe azo zelanayo au sala na se ya mokila bien-aimé? Yeba que vu aux hommes mené, il y a eu d'autres personnes qui basalango bien makas kolekayo. Il y a eu d'autres personnes qui basala kinduma kolekayo. Il y a eu d'autres personnes qui bayiba kolekayo. Il y a eu d'autres personnes qui ba escroka kolekayo. Il y a eu d'autres personnes qui basala vie bakota ba boîte ba voyager kolekayo bien-aimé dans le Seigneur. Mais le lot bakota na sa mabele. Nyons tout est ta beauté est éphémère. Richesse nous est éphémère bien-aimé dans le Seigneur. Et koleka nango bien-aimé.
mais mituna ce que lelo soko kufi est-ce que ozo sa volonté nzambe c'est l'examen de conscience no lelo so nzamba bengi yo azu souffle de vie na ye ezakati na yo est-ce que okenelola destination ya âme na yo ekene wapi bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que après la mort, bien-aimé dans le Seigneur, selon la science, la mort, selon la science, l'Iwa va définir selon la science, la mort est l'arrêt définitif de toutes les fonctions vitales de la vie. Et selon la parole de l'Éternel, Bible dit que la mort, c'est la séparation des trois parties, âme, corps et esprit. Corps et zonga poussière et si que vous tenez jeunesse et zoloba. Esprit et zonga et pas encore au qui appelle ça qui en haut. Et âme n'abisso est la éternelle bien-aimé. Ce qui est au tambouré n'a pas nzambe te okoza na bomo ya seko menaka chapas. Ce qui est au yeba ki nzambe te bien-aimé après le jugement dernier, ton âme sera jetée dans le lac du feu, dans l'enfer. Et ce qui est au yeba ki nzambe bien-aimé dans le Seigneur, âme na yo na lieu de repos, na sein d'Abraham, pour nous causer enlèvement de l'exil pour être couronné. Yosko mituna bien-aimé dans les ozo sala volonté ya nzambe ozo sala o ke nzambe azo zena o sala na samoki ole ya ko na distraction ko finga ko critiquer ozo sala volonté nzambe liwe la karaté liwe lo baraté ba misu ba bima bien ba lamuka bien bazonga ebembe na kata mort ba misu abela te appliquer crise à kufi ba misu abima bo ba tout ba sala accident à kufi bien-aimé liwe ya na ba sorte de ya kana maladie te mituna le soki ko kufi. Est-ce que vous avez la volonté en Nzambe? Au lieu de critiquer frère Matou a si makisi, Aleki Sabasi, est allié dans Nzambe naye. Abomabang est allié dans Nzambe naye. Nzambe n'est pas jugé. Et ça que ba critique au fin ba ensuite na on est que et ko changer vie à Matou Samuel et ko big sa Matou Samuel et ko sa Matou Samuel na li fait le non. Yo mitala na sala examen de conscience ozo sa volonté nzambe. Merci na ba néonion to balanda ki biso ba o ba benga ki biso ba komela ki biso na ya ki juste comme meka comme la bignon précision information ya vrai que Matou Samuel aba la première 2 3 4 5 ba cité Matou Samuel ba so ke biso to yebi et dans moi sina ya liboso mama titi ya mibale moi si o ya butaki pe okufa mama kapi lelo abuto bala ya misatu. O akokufa bino bokomi banani bokomi banzambi boyo bakenete abayi sumona mwasi wana ozobanga te ye pa okufa bokomi banzambi o nzambe nde azali na souffle de vie na maboko na ye et lolo suko soki ke Matou Samuel ke vie na ezamula ye ke akozana vie mula ye ke na mwasi na ye problème ko yate nzambe abengi Matou Samuel muto aliboso boya koloba ni mwasi wana muto aliye. Merci na ba néonion tout balanda biso, merci na papa na biso Matou Samuel Sikazali. Je crois bien qu'azo lexa na ba moment mo ya place na ba insito nzama lola azana ya fortifier azara vraiment na ye. Merci na binonion tout bolanda biso bonzambe na bonzambe lola ezofuta simananto ya koloba ke nzama boye to croyez soit un grand merci à vous tous qu'on se retrouve à la prochaine j'espère avec les mêmes plaisirs. Bye.